Sekachilana kolela ngai kolela Jenny kolela c'est ta famille Gola Mobimba aussi peut-être Massangai Gola ex-orchestre Zalaki Yebita Radocho peut-être Massangai chanteur Gola courage na Liga na Mfofé Gola courage na ya Orly Cherry Gola Pena Maman Marie Makese. Vous avez une relation bien, on a frère, on a voyagé peu tout, les alaka. Vous savez pas débat quand les alaka, on a frère. Vous avez une relation bon terme. On a penda l'économie. Mame sume engundele abiso moko gi kola tiki biso gi motema na epema na kimia. Eloko oyo Yasika eye agence ADBM full service eye pour na ba solution na bino yondeko ozwami partout dans le monde olingi otinda biloko na mboka ya Chine na Congo Kinshasa agence ya sir pe ya serie yangoyo awa tozali pour na ba service na bino nyonso olingi otia ba container eya na mboka ya Congo kokende bipai na bipai te yaka na agence ADBM full service yako kama na agence ADBM full service otie biloko na Chine ozeli biloko ekomi na Congo oke inde ofuti mbongo lakini koka mwana ezala te bandeko na ngai botuni ngai okosala ndenge nini isifi benga biso na ba numero wana okozala mobimba na agence ADBM full service ya mwana moka adult différence ya agence ADBM full service bango ezaka serie bonzimelanga bandeko na ngai ekeyo oui. Un réel plaisir d'être là pour vous présenter cette grande émission. Merci aux personnes qui sont branchées en ce moment. Merci à celui qu'on appelle le boss Jirel Semboni depuis États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à mon corps Hervé Kabamba, Babi agence Zara Moko pour que tu aies la vie sur la meilleure sécurité. Babi ADBM service, il y a président Adolphe depuis Chine, de Chine à Kinshasa. Donc ça veut dire que tu as vu le laté agence Zara Moko. À la Kinshasa, tu as venu militant commune à Barumbu numéro 4475 on a face à l'aéroport et à Ndolo. Un grand merci aussi à Doulé Yartakabi qui est derrière la caméra. Il devoir écrire simple pour s'abonner massivement, pour activer cloche à notification, commentaire, j'aime la bino partage et ça c'est vraiment bien nous. Aujourd'hui, je ne suis pas seule comme d'habitude à Messor Yambéabino m'a invité. Aujourd'hui, je suis avec l'artiste et musicien de Wenge Musica Maison Mère, président Weranson au nom de Jenny. Avec lui, on va essayer de parler d'actualité à Wenge Musica Maison Mère. Les Kandengeni, sorti officiel avec Ozalakan et plutôt sur la maman Kamobele sur Wenge Musica. Vous me dites que je peux surprendre mon invité, artiste Jenny. Ouais, Kimia, Nabatutu Bazola Ndabiso, mes condoléances, ta famille Gola Mobimba, aussi peut-être Massangai Gola, ex-orchestre Zalaki, Yebita Radocho peut-être Massangai chanteur Gola, courage na Liga na Mfofé Gola, courage na ya Orly Cherry Gola, Pena Maman Marie Makese, na Bionique Gola, courage à toi, ensemble pour les ramasser ensemble. Donc quand on a la répétition, on a bien que les membres de l'émission bon on fait peine à mes condoléances na famille Jet Set Mobimba, l'artiste musicien Ferregola. Et là parmi des questions les gens na bande là on est en go, les gens na plus mon probité pour vous taper tout na. Vous allez rendre une relation avec les arabes on dengue na Gigola. Ouais, Jet Set, nous sommes à la partie Jet Set depuis 2008.
nasali 8 ans na Jet Set tina yo kite Jet Set tina ki wenge maison mère tozali na relation bien wana na frère na ngai voyage pe to ezalaka tosala pe ba débat ka ndenge ezalaka ba ndenge bazalaka wana frère vous avez une relation bon terme wana penda ndeko na ngai komona liwa na ye avant on a kufa komona ka ba vidéo mo ele ka ke non basala ka de délivrance c'est pas ya pasteur Mukuna qui abiki boy tant que mona na ba vidéo wana siko tant que mona sous disparition na ye ça bien dans ndeni ouais ndeko na biso azaki na mama azaki na maladie singaki ke balandela inde ka bandolandela wana maladie comme ko ke yango singaki ke akene na pa sala nzambe ba découvrir nini eza kati na ye si moko asali batémoignage ka ntinde boyoka wana akomani mpe bien ye akakomaki bien pendant que etala ye mpe ouais nalinga na kotala me tozalaki na kini te tozalaki na kini te tozalaki libanda bainformation na ndo oyokaka ntina ndo obenga masa na ngai elus babi aya te ye akomi kozongela mpena santé si nayoyokaka alobi nayomona bafacebook o bigola ngamona liboso babeta ye nga déjà le 1er avril babi aseke eza naokaa baje mais oconfirme masala nga bebe akaino bapesi yo mbote koto oza na grèce babisinga ye ya gigola mpenda kufa esala yanga bien te po eza lokwaka gigola bazobisika jenike pondeka kufa esali sala pe su marti ya na ye sukala mingi te kozosuba directement biloko ya bongo nayebi ke toza ensemble eza nzela na biso nyonso ekoleka courage kaka na famille gola mobila ok courage na famille gola mobila mais Jenny bete so mo lisolo na loki oyisoke utaki avant tokotana na makama maison mère oyisoke utaki na Jet Set mais tolingo zo so moi sima moi mukie parcours na yo na nos andenge parce que to beta ma solo mais ba parcours na bino bien ouais parcours na nga eza tant na longo chez biso na kota na pa babindo comme orchestre na nga pa babindo mais après pa babindo mais papa to ke monga fula masanga mbila na côté ba Prince Kailo ba grâce à Bilolo ba Claudie Bunzi ba Tony Bunzi de kota makiwana papa bindo ngayo ki États-Unis na sikala ka kuna olandela ka parenti sala complète na yo ki viva bana maloni tata tellement nazaki to wenge yango singa non na Jet Set isko côté na banda so carrière na nganda ba solo vuko na nga santi so na yembi c'est la première fois na miyo kana baf c'est la première fois na oleka quelque part miyo ki wana nga côté na ko na comme na musicien wa mna na Jet Set to ko moi extrait ndamba ba solo ça na Jet Set les hommes samedi sous na 4 ya Jenny vote sina Jessica Chilana kolela Jenny kolela bato bayebaki biso mibale bakoma koseka ngai tala kuna mwasi akima ye akoma kokondo nzoto zongela nga lingi yo osalanga bote na mpo ya kokufa badomati nzobe mpona mpo ozali kaka kanda azali kasi komotema nanga kotikala mpe moko jemboda ndengo yebi nakobosala te kombo na yo pipozenga nakobosala te kombo na yo leblanc beno nakobosala te kombo na yo champion wador kisanga lamanga kotela ya mufude. Vraiment, nous sommes ici avec l'artiste Jenny. Na peso nyonso ya ngai oza kopimela na affection junior tunga ya pao na peso nyonso joli kusala oza kopimela na affection dudu stone zapatero polimo bala polala dinaka lisusu ti kotisanga na pale bebe na pima bongo pesanga kitina wandela pona loba malamu okina pala na mote dinchira yo adisila wandela John
Niko Mukola, le célèbre Mouswahili, Djogo Kapi na Bundes, Guillaume Fani. Vraiment, tout le monde est passé, mais Jenny, où est la terre na Jet Set? Jet Set, c'est des orchestres, à part ça, c'est perdu. Je suis venu savoir que la mission Poto. Biso to bandi benda qui est derrière toi, ti boîte noire, né na yolo. Non, est pour ça qu'on projet tu fais avec orchestre en nene. Ouais, c'est là que maman be kota wana yebi batalité. On met au bec à la ramine. Rien. Batabiro yebi ka batabiro mingi ba bomela ba te ba orchestre, c'est là ba comportement pour envier musicien ndinga voyager ka pour envier musicien ndinga zaboué et ça kende suppose à ce comme batabiro mo boza jalousie te na ba musicien. Faut aller exploiter que awani ga musanga ba. So ba musicien bazaboué, so bazate ngapi mutabiro mwana zala ezati. So comprendre ga loko wana singa mutabiro na za po orchestre za. So orchestre za te mutabiro na osati. Yango moni que tango na yo longa Jet Set simanango ba ko comprendre que Genia zalaka bosser Genia zalaka ne buya zalaka ne moi malamu boye yango mo petit na longa Jet Set na tikala ko déborder te ko loba trop pour na longa pe na la volonté na vraiment mais au bien monsieur loko to ko confirmer on le lo parce que on nous dit souvent que non faire égol là azara na bata bureau ne ba orchestre na ye faut ça l'effort pour bureau na ye mais la toujours ma orchestre ça a que bon orchestre na habité c'est que yo ko découvrir et loko wana pas faire égol là tu wana ba série na biso série na peut pour juste parce que présent et le bamarake bureau la faire ne ko bon orchestre a fait si bon na za esuti na za ka si bon na ebiso te bika ma ko mala na wenge mais sommaire premier na big boss roi de la forêt nous sommes ici dans ce micro tu auras système amoureux on peut donner to ko tu auras système amoureux bon découvrir quand vous voyez que Jenny répondait à la tâche jamais pour moi le loko ça vocal na Congo vocal simba ça passe ba jeune ebele ba suna mambo wana c'est pour ce temps que ça là na Jet Set wana digital la petit bon fona yabo bikinga yebo c'est le bon fona yabo ba c'est wana na ba niko ba yabo atake des amis ça va de bitumba ya chant na ba voix peno ba voix kuna vocal na foye ba yango moni lelo ba jeune ebele ba travailler soutien pour animer so ba chance au travail yango moni to ba capacité ba travail to ana yango moni que jeune de PCNC bobo na ki chance a yembe simbi faut remixer to vocal bina ba yebeta la ba partout les ka ba yo kango nde biso ba chance wana ils n'ont pas si faut ba secret code secret. Nous sommes aussi avec l'artiste et musicien Jenny de Wenge Musique à Maison Mère, toujours sur la Mamba Wenge Musique à Maison Mère. On a essayé aussi de parler sur Matanga ya Gigola, le Kolabiso, le qui a fait Regola, ou tel petit Kabiso, en tout cas, mon Kola, le but à son âme, nous ambassadons grâce, courage, l'artiste et musicien fait Regola. Jenny, pourquoi tu as Wenge Musique à Maison Mère? On a qui bien accueilli, les amis, moi, blaisage, moi, tout le monde va colima, maman, beaucoup, car il y a Wenge 12 makasi 12 peu les on mettait la paix selon travail à part on est dans mon mouvement Jenny a déjà chanté au Ravaya Wenge au tuninga ba solo vocal na ba collègue on a beaucoup de ba chanter na Wenge donc ba mamona kinga ba bida au Jenny répondait aza bosser ba bien donc ba présenter na ba boss roi de la forêt na celle que boulot na mambu tout kitoko bah tout loin c'est loin toi là bah mieux qui sont là bah ambulance c'est loin là bena yo bika c'est yo bika la samba les salati mambeleka na bien bah yambanga kitoko ti na banda pe mamna ti lelo na mutu tout bête dans les solo ya moro tout le monde m'a moro to ya makasi mais moro tout bête à protéger base tolier mais bien c'est comme si on met la radio pour lancer l'album mais pour nous pour nous tout le monde a banni moi 10 ans moi 5 ans avec car mais on a oui en sort autant les arrêter c'est comme ça le big boss il y a boula chaque heure chaque seconde a boula ba boule là parce que il y a une asso il y a dans la boule mo face à la ngomba mo excuse face à la ngomba mo omoni ba tususu
Les gens peu bien. Vous avez un projet de ça, album, il faut tellement 5 ans. Et tel la parce que c'est une inspiration à mon artiste. Sur artiste, c'est soit une inspiration. Chaque temps dans l'inspiration. Alors dans la facilité, il y a ça à boulot. Il y a un monde qui a dit que c'est roi de la forêt. Il y a toujours une innovation. Il y a un monde qui a dit que génération, il y a génération, il y a génération. Il y a un monde qui a une stratégie. Il y a une stratégie. Il y a une chose pour préparer mon rôle. Il y a dit que le roi de la forêt pour préparer disque. Les fanatiques, tout le monde a décidé. Les manzaka CP, Mboka, les manzaka, la pression mote, Elysée Bokota, na bonne sanité. Na kati ya Bundes, toza na Jogo Kapi, yo yebi, babi moro tezo ya kalamite. Boss Dada Kanda kan électrical, Doudou Mangoumou full option na full d'ici yo yebi. Maître Baye, Captain na maboko, tout pas le boko yo yebi Shaggy, toujours. L'album a ouvert en ça, ils ont mis la tête sur les marchés. Ils seraient abîmés directement, ils ont lu moi 6. Donc 6 c'est ouvert en ça, auparavant. C'est comme si ils ont perdu dans le moment qui est évité bien les musiciens, aux a forté ou soit les animaux ça peut se passer. Ouais, le monde qui est obligé de protéger Bazar. Mais bêta qui et puis quand on est bêta qui m'a casse, quand on est libre na casse. Big Boss, roi de la forêt. Il est toujours polo par rapport à nous. Sur la génération Olo, Tali Richie Wata, le l'homme est mis sur plus de 32 personnes qui vraiment de la force, ça déjà force mon côté Richie Wata ou Papa Big Boss roi de la forêt. So Tali côté, Tali Fergola, Tali Fabricas, Tali Bakoko, Tali Filé. Otali pratique des camps et là ça déjà où est son Big Boss azara toujours na top biso pe toza la génération biso le baka pour bango ya ba mikili et comment on peut ça moi concrète ndenge ezalaka so ba kubata bazalaka tene mais oui beaucoup de pamba ya moni que c'est wana bana mai bazwa ba avantage pour mambo ezalaka kwenda vutuka ya moni que biso génération pe toye twande esprit ya moto apembe na biposi wa de la forêt mais na yebi que mamunyo so pas biposi wa de la forêt exactement moi tu en as combien de titres album ouais précisément dans une précision si on a dit précision bah c'est mon avis que tu sens l'émission on a un vocal la 4 bah vocal les yo posa na vocal la 4 bah vocal les bah vocal les là la balala tuni yo posa la vocal la 4 tende singa kumamba ba vocal nga vocal la tati mambo wana déjà to sambela ka nzamba fongula isu yeke le mamba ba vocal déjà sota da ko nga vocal la tati tina mama baka bala bonga sokalinga bala badi okoyebe poto saboli monangai junior tunga bebe kokatanga kite ta maladie bangi tonga monanga kopi mekisite longa kopreso basilengi moneli azoko elingi kwa batazala monsa te koleka mboloku kotala sete ezotote sete magalasi ebebanga yawe mama aisha lava mulamba lorsque la blog a la blog est belle na boya ko beta la blog mususu mo lelo koma ko betelo no boy ya sika mgunsa ke pe boye mbino na sika oh bino boza na kasi maison mais boza bino na bino siko mgunsa o te ba musicien mususu ba ya rapé ko taper na rêve ba mission ka boy ah OK ouais ko betelo mo ide mo asika au fond il mususu mémoire ya on a comment venda na koma mna ba kumba makasi na koma ba kumba po explication za passe leo ba tebele ba yema monotonie kwa nini explication za limité explication za limité on moni faut battre la bas tant on se va presser génie chance ya nzembo côté ba découvrir mal oh tazana ba jinana ba biloko ba biloko musuna bomba ba biloko c'est belé ko bomba et biga ba prise c'est ma union c'est ma mbala monte mais qu'est-ce qui fait qu'on a chance à te battre que le fait mobimba vraiment yo moko na wende musique à maison mais to mona ba faire rigola ba zo chance wana ba ebolo otin ba zo chance wana mais qu'est-ce qui fait que Jenny qu'on se fait acheter ko beta penanze mobimba pe mec ezaka rewer en ça na fouli yo quoi
wana baforsa yango te eza ye moko mpi bose roi de la ofina po bibi bafina bato mi baofina fino te wana omoni étoile eza étoile omoni étoile ezaka étoile bakobundisaka bafaçon tourne so nzambe alobaka ezaka yo ezaka ndeti biso siko tobabanelelaka wa mwana mo boye sikoyo mwana mo basalaka mabe te po biso toaba etinda nzambe mutu biso nzambe atindeke ti azopesa o bonheur osunga bato baa na charge na ye ebele na nsima siko soki okomi obundisa ndeti mutu abongo yebaka okomi obundisa nzambe akopela nga pende ezala mpasi po mutu abundisanga nayebi te so ntango ekoki naozalangaka ntango mpe mikolo ekokende papa tokofoxe bato mosusu baza mpe banzembo atie boye bamona ye kafo apesa nzembo ndenge acabo na ndenge akisi ezalaka mpe yoza kisi te wali miziki nde kisi ozwi nzembo na ndenge ya makasi bongo mpe simbi nango ozwi nzembo mpe na ndenge abongo na ndenge ya makasi esimbi fos eloko oyo ezala bilaka ndeti biso tozala bamiziki bafoxe te miziki eza ya makila ntango bapesa eloko moko boye na nzambe ye moka monga oyo eza tana yemba moko ozala na mambu ya ozala mambu ve ya pa nzambe te oza eloko moko boye na fox nga aza bongo te nga bina na artiste musicien nga na chanteur moko boye mpo chanteur okomplike nga boye eza pasi soki tarebe ape tokomoyoka bebe butu kisi lesaleka koma liboma mambo ebele pendant que bana kobeta miziki na ye bamisusu kuna ovi apresse yango tokoma obangela bino bamusicien omona bapeyo mpe boye vi apresse mpe oke mpe boye omoni biso basérie toanga na jete tobeta lekeleke oyo moyebi lekeleke ebeta makasi puisque tozalaka na bamaîtrise ya basuccès wana ndeni tozalaka bamaîtrise ya succès omoni motu mosusu amonika bakoma oyoka ye koto bakoma oyoka eboye ebebisi ye motu akoma omona mila ye nde aleki bato mais okosani ke tout est vanité kaa na biso nalie ya répétition ebekomprendre mo makelele wana tout est vanité yango omoni ke na mokili so comprendre kaka lobi tokufa inutile osala motu mabe inutile oyina motu po ndeti biso bageni boye biso ntango tobandi oyemba kinio bamasala nga bina fileno babandi oyemba te babekam noko babandi oyemba te bayiboato noko babandi oyemba te biso date oyemba bavocal mais oyo otala webu liboato babima se mamu na ye esimi bina fila se mamu na ye esimi eza te kaka yoka obima liboso yo te nzambe apesaka motu tan na ye wana eza tan ya ige topesa ige chance na tan na ye yo siko soko mwa envie okoma oyokela ige kento omoi teke eotinda wana maamba mabe okoya kodoka pamba nzambe aza juste siko babike nzambe azalaka juste aza juste zela tan na yo ozwa biso toya bayuma te nga mpe nakosinye mamo belobi mpe boyokinga tatata po toyebi mamo nyonso mais tozozela temps oyo esenga temps ya nzambe abila oyo tana yo yango omoni ke nga azalaka presse te mpe nayuma te nayuma te nayebi mamo nyonso biso toya bato mo boye totalaka mamo bitumba bababa oloba nuna otaloka bitumba bababa biso oza bongo toyebi ke un jour ekosimba mpo toya presse te talent ezali talent eza makasi nga no nayemba te nano mpo obeti na stade de martyr te stade de martyr da na beta obeta nabeta na fifa bana malongi nakozala su chance seki na na jet set tobeta stade moko boye na bikose roi de la forêt balataka bacoupe ya jaune boye biso mpe tobetaka baseo wana ozo ya wenge musique ya maison mère vraiment eza deuxième eza mbala liboso na loko wenge musique ya ebeta na stade mama na bien makasi talaka pembeni ya bikose roi de la forêt. Jenny, le concert, il y a $1,500, ça fait débat. J'ai juste posé une question, en tout cas. C'était juste une donc simple question, mais posé droit de réponse. Ça fait débat concert à $1,500.
d'autre part babi ezalaki ba concert opesa ezalaki concert opesa bato ba invitation na mbongo ezalaki na ngote makambo belé d'autre part bato balobi auto comparer Fally Ipupa na Weranson ok Weranson aza grand plus que Fally Ipupa donc oyoki mo ba nunu wana ça et concert on a de passer l'invitation c'est beau champagne pe to kabele bato ka champagne bando somba wana ba 15 bouteilles ba 20 bouteilles ba champagne wana pe to kabele bato to ne il ne boye bati ouais concert ezalaki pendant 1500 kita ezalaki prix par prix comme amné ezalaka même na avion to mona business class na place économie eboma robino na Fabregas ezalaki bongo concert bato 1500 ba fani place na bango 1500 yo pe soza muta dodan no fani na dodan soza muta 207 over 207 concert ezalaki pendant bongo yo mo mona ba image eza wite ya oloba suite tembe eza na caméra ok na les millionnaires et na mona ki watindela ki na pa yo mo mona otuni bango ndenge ni batekaki nde vate salamaki because le roi de la forêt déjà c'est à bas niveau on a gomba il y a un papa formidable eza nango bato ka balobaka tutikaka bato baloba ebi congolais loba ne kaka bulela bato congolais okozana likambo wana osala nango te mais déjà zobulele ye soki boye oh mais yo kotika tina nga toza nzambe te zobulele da mutu moi te tozala na eloko mo boye foto longo eloko wana po tout est vanité mais bino pe bota ata conjoncture te ke mboka mikolo eza ya kopela ebela ba 1500 wana bobangaki na bino nano teke botala ata teke conjoncture ndenge tozaleli bobangaki mpiaka te bato mbongo baza neti maluma voka pantacle abetaki wana maluma voka dega tomonaki major Popol et colonel Popol tomonaki bato ebele bayaki wana bape na biso place ko vena biso junior tunga na Las Vegas ya pao tunga atindaki délégation na ye boss Dada Kanda quand il est étical atindaki délégation na Nico Kai formateur de boss Richie Visor yoyebi na kati ya Luanda 100% les amis de Jenny répondeur Bambo Théâtre même moral atindaki délégation na bango concert bilé ka kitoko concert kitoko sans faute relation ni beaucoup na on a Fally Ipupa potoko moyo ka babi Weranson na comment soutenir Fally Ipupa mwana bena na ebite parce que relation tata na bino na Fally Ipupa yo mwana ça fait ko e ba relation d'autres par exemple comment soutenir d'autres pas aider comment le ba que non zo soutenir faire été comment soutenir Fally Ipupa wana bena na ebite c'est quoi moi la libanda moi la katite yo moi la makangu te limbisa mambo wana kaka na ebina wana eza big boss roi de la forêt wana tout baza ba petit na ye au moins na ba concert tout au boka même na les millionnaires tolingana tosalisana Ferebola tolingana tosalisana Fally tolingana tosalisana Fabregas tolingana tosalisana Igebina fil ayemba mututu c'est une très bonne idée hein ça papa social ça te ke akabola bote yango moni ke nabike na ndenge ya okabola wana na ebiti mais na ebike big boss roi de la forêt concert tout aboka ba petit ouais aboka na ba collègue na mususu des pianas tout c'est l'amoureux te quand moko te bina année oyo nayebi bina précisément bina na zona nayebi ke bapi roger mwana mboka baza odile manzaka CP ya mboka aza wana mpe mpona information basaka d'écoute baza wana bapapi le prince basedico international ntango ekomaka après ya makambo ça annonce. Après les millionnaires, vous avez un concert monsieur aux autres préparé. Ouais, on est ce que calendrier on a fait payer ça mamba après na comment on lobe. Et comment on banga bien moi 1500 au mati 2000, 2500, 3000. Mais le big boss roi de la forêt c'est à bas niveau. Voilà vous toujours mamba do mais la production ça belé pour déplacer quand des salons et les galons bien et que ba fanatique na so za décider na bo sanité aller mutaga yobi aller mutaga toujours papa formidable na bo sanité
boss Dada Kanda yo zamna ya kati vezole soki moni boss Dada Kanda moni vezole bazara na boss Dada Kanda na yebi ke MB Mouteba Antoine Bambo Théâtre na bosanité J'aime Boda yo yebi toujours même moral Mika Safalani tous même moral maître gauche Nakati à Montréal maître gauche joli kusala tous même moral Moselle Olijo Raoul Kidumo Marian Koua yo yebi toujours vraiment nous allons aller à répétition hein peut-être notamment question on peut permettre à OPR pour nandenge mama kile déjà bande pour air déjà bongo ba la répétition na bino na bitongo mona ka bana ya wenge bana ya Weranson donc mona ka côté au Fabregas guerre des esprits na Robinho Mundibu côté yo héritier Watanabe na côté yo Ferregola côté yo Clinton côté yo Celiostra donc mona ka bana ya Weranson na moi la guerre des esprits wana ilobela tes musique musique est singa bon on a bana ya papa maman la musique musique est singa bon musique est singa bon musique tandolo to lo ba biso nyoso mete musique en baby musique est baby donc singa moi tout le monde ça to bongisa biso moi te que musique en baby to ran de kota ngeni ya moni ke ba mamsula koma ba limite o le ka ba miso pour ani ba ran de ça sauter ouais chinois Nabi on moi pour mamsuna binga le ka ba mission côté pour ani ouais nangana lo ba kutu mais on linga le ka ba émission côté pour pour maman oye baka vérité d'ailleurs pour les gars émission pour rendre ezala oh so bongisi na ba tout na sala no tout c'est ça pardon si musique est là si vous êtes dans l'esprit comme bongisi na ba tout dans ba problème tena ba tout tenga na bongisi na zanga problème tena ba tout na mamba musala na sala ba ventile wana za ko piken jamais la rôle na ole kanga kondeti par exemple monsieur Tony Kokonde za wana ndia ko biso ndo bana mamba pa Tony Koko biso ndo bana mamba wana na ba omba masana ngomba na PC o quartier la terre PC mbote ko taza eza ce qu'on a coûté na mutu ndeti na plateau ya Tony Koko bon na obi ki c'était au panza ma na oboma ma be sans pitié épée laser goba ben na épée laser génie répondeur encre correcteur épée laser Toi aussi bationa na nous que le musicien yo na master ba bina filet master ba vibrator ngam master ige bina filet so bena ige bina so la chebio mi ba na bo te ige ngai ige yo do mo ko mezade te oh se bo yo ke le ma ko lo za yo te ige koma département monsieur ige koma l'orchestre nga za no musicien ya boulot tant na comme na temps boulot na nga na sala vantité na lingate o lekanga po bana nga ba jifa wana na futa pana wana na pe na batu na tamwa na bango faut ba jouer même sur basket faut jouer boé basket akanda Jimilu Koji Jaguar contrôler ka papa ba rayon Jimilu Koji penda ya nga pe ba rayon yo bi ka mambonde sala singaka faut aller toujours dans ce pays. Mika Safalani, Dieu donné sport, n'a pas sur mot de kotoza. Fiston Mani Saga garçon, venant à Ardi Kalonjo, Serge Kachila Nzamba Mibali. La bosanité à Nice Mousseme, Bambo de kotoza. Comme ya suna suka Jenny pesa biso message ya suka pe mo eza fort pour na ba fan nyonso ya wenge musique maison mais tous élaborer ndenge nini te morote eza sko tellement disque au bat boss de la moto big boss c'est roi de la forêt a yebisa biso so moko na moko faut bisa fox eza bongo so mise moko na moko faut bisa fox so ndeti na pa na nga na bike fona ya tant ba pesa nga solo vocal fona ya solo vocal non non yemba ka pona nga to na yemba po ba fanatique tout temps ba oyo kango ba sipe ya omoni ke nga sala ba vantité na vocal auto na sala ba vantité na bike boza décider tous les fanatiques le big boss c'est roi de la forêt
oh tumba tumba, oh 100% wenge musique à maison, mais oh nouvelle génération, oh boy boy, oh nini, bozela la génie répondeur, bozela décider, bozela disque na bien moto, bozela l'idée si jamais, on dit que génie répondeur la tâche jamais, l'identité toujours world. Vraiment. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission, mais Jenny Toti qui est là au micro, il y a un autre mangana au Kenya, nous sommes à la race de musicien, Toti qui est là au plateau, qui est moi vocal à Souka, Nana Kenanga. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de loin et de près. Merci à beaucoup de personnes qui nous ont vraiment confiance. Un grand merci à l'agence ADBM en service de Chine à Kinshasa. Il y a moi Namboka Adolphe. Un grand merci aussi à Douya Kakabi qui était derrière la caméra. On se retrouve prochainement, même chaîne avec un nouveau numéro pendant qu'il y a un ticket au Jenny. Nous allons aller à répétition. Mais quel est le sang dans problème? Jenny au micro, et la biso moins de mon a ticket au plateau. On va vivre dans le rythme de Bangala, ou décaler pour tous les esclaves. On appelle ça Ngundele, la danse va munga lubumba lokole. Bunze yakani hima, Ngundele abisomoko nilayo. Mame sume, Ngundele abisomoko. Gikola tiki biso, gi motema na epema na kimia. On va vivre dans le rythme de Bangala, gi digital tiki biso akei. Motema na kimia, tolelio biso ba musicien. Hima yakani hima, dijina na epema na kimia. Jenny Nebo, Galileo, Bijinanga,